Bonsoir, bonsoir, boa noite. Em toda parte que tiverem a nos escutar, cá nós estamos na Irlanda, estou na Essengo e a Cosana Bino, estou na Katia Moka Irlanda. Bonsoir, bonjour, ça dépend ya air, oh, ya moi si okuta mina esika ou papa. Libonde na biso ezali ete Nzambe asala biso nyonso bolamu oyo tokutami na santé pe Nzambe asala bolamu na ba o bakutami na bopito toza vraiment na posa na bango pe Nzambe akonsole mitema na biso bandeko oyo batiki biso Nzambe akoka kofortifie kopesa kimia tozangi akoloba na nyonso tobi Nzambe azwa lokumu. Merci, merci na bandeko nyonso o bazala ligne l'homme de Dieu. Le Gesham Nzamba Salo Bola Mwebele, isa couple évangéliste Maku Tangu Ifwe na Irlande, toza awa pona kolobela o ezali sekele ya libala. Pona tina ya sekele ya libala, ya mwasi benga papa, papa benga ya mwasi tobosa na ba divergence, oe kwa ki koleka, benga pe ya mwasi wano ebi azana pembeni, lobane ke couple Tangu Ifwe ne toza wana, pona gloire ya Nzambe, toko koyoka nini Nzambe alingi alobela biso. Avanyonso toko bondela. Merci tobondeli. Nzambe tolobi merci kolopo za malamu. To commission kolopo yo kosakate. Nzambe toye awa pona souci ya ba couple. Pamba te église na yo Nzambe za composé na ba famille. Tant ba famille ezali prospère. Tant ma bale eza prospère. Nzambe église ya Nzambe église locale et kozala aussi prospère. Kumbama na yo Nzambe cha couple moko na nzana biso couple oyo akola na biso Nzambe soyele kotambola mabe babongisa nzela na bango afeke ba marché malamu Nzambe kumbama pe pambolama lipata na yo zala kofungama Nzambe na direction moto nyonso azala li na biso lokumu kembo ezonge pano na kombo na sobi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tozali en direct na chaîne na biso DM5 où ezali ko pambola mabota par-ci par-là et partager toza elongo Nzambe asala biso asala bino bolamu ebele. Nzambe asala biso bolamu ebele yango ezali bondeli na biso biso ba oto kutami na pema seke tozana na makambo kosala na Nzambe. Seke tozana Nzambe azana na makambo kosala na biso yango panier et circuler encore na ngambu na yo. Et circuler na ngambu na yo papa na ngambu na yo ya mwasi pe na ngambu na biso et circuler ya mwana tokutami na pema na kati na pema wana tolobi Nzambe merci o alinga lobela biso na tina sekele ya libala. Amen. Sekele ya libala eza kaka kozala na Nzambe. Amen. Sekele ya libala eza ko comprendre nani oyo apesa yo libala wana. Sekele ya libala ezali koyeba ete libala euta wapi epi pona nini nga na bala. Sekele ya libala ezali kozwa libala na yo kotia yango na première position. Amen. 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 Donc maman lobi sekele ya libala eza toujours ko retourner na moto azali le créateur ya libala eza l'institution les plus ancienne ya Bible. Donc ça veut dire que Nzambe aza propriétaire ya libala. Donc soki olingi libala ezala prospère ezala malamu, il faut vraiment remettre libala oyo na maboko na Nzambe. Amen. Amen. Faut remettre libala maboko na Nzambe yango toyeko lobla lelo na tina ya inaloba na portugais comme ter un large succès financier. Ndenge nini tokozala na libala to na couple oyo avec succès financier. Lolenge nini biso ba couple. Lolenge nini ngai na yo ya mwasi mabala na biso kokozala na succès financier. Okay. Lolenge nini papa ngai na yo tokozala na succès financier donc tokozala na boka ukite côté mosolo. Donc eli koloba juste que le to yekola biso nyonso. Tolobite ke couple Tangu Ifwe l'équipe bino bozolanda biso. Eza même na basala Nzambe ba olanda biso. Na konya koloba toujours que toza ko yekola. Alors thème autre nous partager les lots. C'est un thème aussi très important. Et ça fait beaucoup de makambo oyo eza ko déstabiliser aussi mabala ebele. Yango le lot to yekola oyo ezali comment avoir succès na couple na niveau ya finance. C'est que eza ba couple mususu o pesa na succès te na niveau ya finance. Oui.
Couple musupe ezali maman moni ba communauté ba le 15 mbongo abana ya komela miliki d'abord ezati. Omona moko na bango oya gera kalobi ete non, tous la vers fin du mois, mais fin du mois encore 2 semaines, on est comme à galère continue ndako. Yango wana sikoyo tolingi tolobela lolenge nini. Donc soki eza na bacouple oyo baza na carence financière, soki eza na bacouple oyo mpe baza na succès oyo mosolo na bango eza na santé ya malamu, donc revenu na bango eza na santé ya malamu, sikoyo eza na eloko nini oyo bango basalaka mpo ete bakoka koske couple na bango ezala na succès wana ya masiala, eloko nini oyo couple wana esalaka bakoka kozala na succès financière. Eloko lobi maman eza important. Pourquoi on lève ça bato so moni moto akeli boso pe moto wana réussir landa moto wana olobi kezala ba couple musu ba réussira baza pe prospère na niveau finance et puis bazo kele liboso, mais ça ba couple mususu on va réussir te baza na carence financière, donc baza na difficulté même ya komona possibilité même pour la boso ba ticket pour la voyage bana bazo koka yango te eza bongo. Mais eza nango te ke po couple wana baza mikolo oyo bango baza na 50 ans ou 40 ans de mariage ou 30 ans 20 pourquoi pas 10 nde bango bato bakoki kozala na succès financière. Non, ezo dépendre na temps ya mariage te, ezo dépendre mpe na âge te, mais eza une organisation kati na couple. Mama oéclaire eloko moko ya malamu. Donc ça veut dire que pour un couple dans la succès financier, ils ont dépend de l'âge. Ils ont dépend de l'âge na bangote, ils ont dépend de ce qui temps ya mariage na bangote. Donc dirait à mariage basala 50 ans à mariage. Non, ils ont dépendre wana te. Ils ont dépendre peut-être ce qui baza ba chrétien ou ba païen. OK, donc ils ont dépendre peut na tribu moko te, po baza ba tribu moko. Oh baza école boye, yango baza na succès. Oui. Ils ont dépendre de bangote, mais ça une organisation na kati ya couple. Ah donc eza ndenge bango mibale ba bongisi. Oui. Pour le côté financier. OK. Ndenge bango ba solo, ndenge bango ba se mettre accord. OK. Pour que ba kende na patamar mususu. Donc na niveau mususu. Donc là on a comprendre maman, bato mingi to la okanisake, pour la succès financier, pour la finance beaucoup prospère na niveau ya libala to ya famille. Donc ça veut dire que faut qu'on a mikolo. Yangwana ya Rachel Mbongo, mama ya mwasi abenga ndeko molo bane toza jana ligne. Ils ont dépendre de la tribute, ils ont dépendre de la duration en mariage na bangote. O bango baza bato à 30 ans 40 ans. Ils ont dépendre de la âge baza na ngote, bango baza jana 60 na 30 biso to na 20. Non, organisation succès financière, ils ont dépendre de la dialogue kati na couple. Ils ont dépendre de la unité ou eza kati na couple. Ils ont dépendre de la complicité au couple eza na. Donc biloko lobi dialogue, complicité eza pour ça la moko ya biloko oyo eke batu baza la réussite financière. Omoni so eza bongo papa. Donc dialogue, complicité, discrétion, discipline. Donc ils ont ça là que bango bazala na succès financière. Amen. Sikoyo eza na type ya dialogue, eza na type ya complicité, eza na type ya discrétion, eza na type ya discipline. Donc là solo baba discrétion o eza commun. OK. Donc eza ensemble, eza kokamba eza paquet. Na solo ba discrétion o eza ensemble ya mwasi na papa. Na solo complicité o ezali ya mwasi na papa lokola ngai mama Jolina Evangeliste Maku. Donc faut tous la même complicité. Yango ekosala biso tous na réussite financière na kati na libala na biso. Donc ce que la comprendre maman olingi koloba eke donc bato ba vivra cash. Wana zo bomba mama. Wana besoin de la guerre wana zo bomba mama. Donc c'est difficile. Bazo réussite financière à couple là-bas. C'est difficile bazo réussite parce que moko kati na bango azana intérêt personnel. OK. Mais alors biso tozo lobela tozolobela nini lo nini tokoki kozala na succès financier kati na couple. Soko po tozala na succès financier kati na couple ezosenga te ke moko azala na ezosenga te ke moko kati na biso azala na intérêt individuel. Mais fo tozala na intérêt moko commun. Nde tokomona ke tokozala na succès financier. Na politique ezosonebe intérêt sous mutua. Donc, par exemple, j'ai un succès, nous là, un succès financier, dès qu'il y avait un intérêt sur nous, toi. Donc, pour la base, la succès, la finance, il faut un intérêt,
commun. Donc longo et kangana. Donc mutu moko teke abombanaka. Voilà bokeni boso. Ya tati Jean Bosco tozolo bela succès financier. Maman nanga dadina doki maman ngongo tozolo bela succès financier ya Sandra la grâce tozolo bela succès financier. Le lenge ni toko koza na ngona ba couple na biso. Alors to démontrer mukeke et c'est na toto za la même complicité. Même complicité. Donc on a la dero na chef on a la dero. Na la dero et puis on a lina kabayango on a bisa papa papa na dero wana acheki idée que to dépenser et côté gauche et to tika mais ce qu'on a la idée à kokaba yango donc on a bien papa mama communauté dero wana na sunga yango o pas na problème boy. OK voilà son complicité la même complicité comme la joie baké la dero on a 75 tozo kaba tozo sunga ndeko donc c'est la même complicité so papa le bité malamu pesa yata et 75 pour 25. C'est comme on a dit na ko expliquer ya moi si na ko expliquer papa que na zaki na dero oui na ntima na opeso mais empêchement mo que salami donc 5 ans pesa yo 1,75 pour to solo na papa to ça na posa 25 qui want to ça quelque chose donc to va ça la même complicité to va ça la discrétion donc si on a comprendre bien maman bato mingi so bakuta na l'échec pour être bazanga ki compréhension et puis bazanga ki ba intérêt parce qu'il fallait la commun. Ça arrive que mon pays commettre baba qui est dans sa commettre mon am ça makamna ndenge na déjà difficile pour habituer na une grande progression de la succès. Si quoi moi to bi il faut comprendre que na bala pona nini. OK donc mutu avant ça bakaba fa bala pour na bala pona et déjà na batu bala ayeba na non na bali parce que comment qui na génération mo boye ba âge de poussani dans 70 bazo bala ngas ko na mo 69 so dans 70 bazo bala donc ngapi fona kende kaka déjà la génération moko boye bana 74 bazo bala so na za mo 72 donc ngapi na moni fona kende kaka donc il faut na kende mais la yebite pour ani na zo bala baka kankanwa est-ce que tant na yebite pour la ni na zo bala na ko kapé ko sala teke libala na nga eza na succès na comprendre maman parce que na bali na yebite pour yebite pour batu mingi babala ki oui yo potali âge zo poussana ngapi fona bala ba mo pressionner na nda et puis na tangu biso tozali na ba Afrique na tangu tozana ba âge ba 18 ba 17 yoka sango moko yo ya na biso kuna na poto bazo tungisa yedo ki puis ya mama na biso atini poto osola na yo donc faut que do ozo kende po ba para ba solo lipo ya na bango bazo tungisa mais so bana mama na mama na pete ke moi mbala ba tungisa on l'état où tu as bien besoin c'est pour azala moi cité OK pas l'état où tu es bien profite na dépenser ba tu balé a dépenser de mutu moko mais ce que ça la série OK batu donc faut na bala po bango ba solo la kinga fona bala mais ce que yo moko o bali po na nina ebisi so batu yo mama batu bakena na libala na voler wana donc en a difficulté pour le succès na finance pour que ya yebi na yete ya yebi tie zaki na ba projet musu zaki na ba quantité musu soit ya kotanga ou bien ya ko sala vie na yete na ba âge boyende akobala mais siko eloko moko s'imposer que ye fa bala ya bala yebi te pour la nini abala yebi te soit na kati ya libala ou bien za na ndako ya libala parce que c'est différent et ça na mutu za na kati ya libala za na mutu za na ndako ya libala mutu soit za na ndako ya libala oui alingi papa na po papa na selon bato amona kaza kitoko azana mbongo atonga ndako bien bon alingi ye po azana kati ya ndako wana po biso basi to linga succès ndako moko bien mbali mo tambo la kara bien biso basi to linga bongo alors tam su ya mo sa bala kina ba condition wana siko azana ndako libala mazana kati ya libala te alors tellement azana kati ya libala te ko ça difficile amema libala na ye ezala na succès moko financier na donc finance na bango ezana solo parfait à Bethany non et kozala difficile pour na ye yango lelo to yekola po ezali comment avoir le succès dans les mariages pour que sobi succès zate mama sala wasone omona mususu ba ndako mususu omona ba vers le 20 à le 30 j'ai ça la suite bilo on lieu ça la suite et puis ce qu'on a un moment quand ba réponse soit comme estolant oui même intimité na bango et comme mise en cause donc est comme na ba problème tantôt parce que oui parce que finance est dominant bango alors bango baso ko gérer yango te mais to moni bible lobi na biso nzamba lobi nini abina pesi bino pouvoir ya ko dominer donc nzamba sende mutu a dominer likolo ya nyonso mais si ko tant boyimi te pona ni bobalana tant bino bozana amour moko verdadère te donc ça solo te donc bon mona ki mbongo eko dominer bino alors tant mbongo eko dominer bino mukolo carence moko ya mbongo eko sala mananda ku même ya seconde ou ya minute pour comprendre que
na bino comme na délestage. Ah, donc on est comme ya mwana machombe. Et comme na passe. Lisolo ku des ala rasute. Pour être côté finance ma mesa suma longate. Eza suma longate. Donc comment est-ce qu'on bolingo comme na délestage? Est-ce qu'on prend la ligne finance eza ma longate? Et c'est ngeli ngai na auto comprendre. Que na kati na couple ya moi si papa ndé toza. Donc ngande toza na évangéliste, il faut to yeba nani oza capable na ko gérer. Mais papa Dani Mungo mazala mama dina faut yeba nani oza capable na ko gérer. Eza acheté, eza sexy femme météo masculin mais eza capacité au mutu azana. OK, maman foule loko boko ya bien. Donc ça veut dire que au moins na tango kala ba papa ba yoka lisake lola ngala za papa ngala na gérer. Donc ngala za boye ngala na routine. OK, c'est pas ça. Donc ils ont dépendre maman nga lobi na biso et cela la capacité aussi étude biblique et le bien été. Donc ils ont dépendre pas na sexe, ils ont dépendre pas na mutu mukolo, mais ils ont dépendre na capacité au mutu azana. Donc ils ont dépendre na capacité. OK. On est biso ke bana même ko dépendre na ba kombo ya famille. Ce que bana même ko dépendre na ba mayele ya ba classe. Ah, na kanti Joseph alinga ko zwa grâce wana te pa ya Pharaon. Amen. Bo Pharaon zaki mokonzi. Mais Joseph alaki mwana musala ndako ya Potiphar. Akutami na prison. Mais tant to kotama to comprendre yango ya masiala omona ke Pharaon azui Chenet, azui bagi na ye, alatisi albi yondo okokana yango. Donc il va grâce musu mutu azana ngo. Po asala yo o avancer ok na niveau mususu. Ezo dépendre kota la famille na été. Ezo dépendre na famille. Ezo dépendre na milieu ya vandité. Mais ils ont une grâce surnaturelle. Amen. Donc abotama la famille pauvre oui. Aza orphelin oui, mais ça na faveur ya Nzambe. Ya wana zolo bana papa la leçon de loup c'est maman. Oyebi Nzambe asala makambo na lolenge na ye. Maman omoni bato yo ba comprendre. Nazala nga papa. Mais dès que nazo gérer, ba les 15 mois on les a rasulté. Pas ça mutu ngouila na lotoko. Mais si on dit maman on a moni asa capable. Maman on a bon comment a-t-il le 10. Et ça problème te ya sexe, et ça fait problème te que on va non. Asa mwana muke. Non, pas ça la capacité wa. Oh yo kuto botama na famille pauvre, tika mambwana est-ce que maman bongo yo yebi yango. Te ça makambwana te. Et ça comme famille pauvre, te ça comme ya faveur ya Nzambe. Ya mutu tout ça na kati ya sekele ya libala chrétienne. Oyebi ke Nzambe mutu asangisi biso, Nzambe mutu asali libala. Alors tant Nzambe asali libala, bien Nzambe la mutu mutu azala ye moko. Habitant bozola na projet à bonheur. Alors nous avons déclaré que le projet on a bonheur financier et c'est déclenché dans le couple. Au nom puissant de Jésus. C'est déclenché dans le couple. Parce que les gens les gens qui pas dans ça. Mais ils ont la fabrication mon côté au basa la calibala. Donc tu comprends que ce sont la quatre couple doit succès côté financier, ils ont dépendre de la sexe, ils ont dépendre na moto aza na capacité. Oza na capacité. Donc, nde tozolo baboya moi si papa ozo fongola na Genèse 41 na 38 obandi wana. Ofongoli yango otiki yango bongo. Na Genèse 41 na 38. Donc, nous avons succès na couple na biso. Ils ont dépendre na dénomination en famille. Ils ont dépendre de na botama orphelin na botama na famille pauvre. Ce que zala ki bongo Esther alinga ozo grâce et pas ya roi Cyrus. Une orpheline. Amen, amen, maman. Baboko la kepa ya mutusu ya pasi. Mboka moko tu bazolinga bakele kosilisa bango na koboma. Même qu'on espère à comprendre qu'à la faveur malgré la loi. Donc il y a aussi faut dire malgré la pauvreté à famille. Mais non, succès financier. Amen. Donc malgré la trône à famille, succès parce que Nzambe a longola qui n'a pas ya moto. Donc ça va fabriquer qui n'a ma belleté. Ma longola qui n'a pas évangéliste makou. Alors on a droit à quoi avancer. Ce qui maman n'a avancé la finance. Ce qui papa n'a avancé, ce qui va avancer. Non, on a mis à part. Nous avons le Colossé, acte, ordonnance, nous avons à passer là. Et nous, on a tenga, acte, nous a pauvreté, on nous a limitation, on nous était comme non, et pas d'avoir qui cause un récit. Oh Jésus, merci, merci, merci. Oui, bien, tu l'as vraiment le plus important, maman. Bah, lié au souci à pauvreté, n'a causé un récit, n'a couple. Et ça va lier mon familial. Et ça familial. Bah quand on va réussir financièrement. Donc on n'a pas la coutou. Bah et puis coutou t'es que récite financier zani. Bah et bah. Donc justement coutou quoi qu'on met ta maté pour la vie par la yangote. Mais ce que yo bobo t'as mis la lié wana. Au moment où on a que biso za la kabongo. Mais les écoles bah yango si refusant ngo. Et ça là qui peut pas na bango o bah et bah kinzambete. Et ça là qui peut pas
vraiment qui a. Alléluia. Alors, on a comprendre les amis. Il y a le bina des chroniques. Abiso qui comprendre. Au PC, on comprend. On a isa la partie à l'icolo. Na kokangola. Alors, biso va auto comprendre. Merci Jésus. Biso va auto zona. Merci le roi des rois. Non, asa obligé à faire quelque chose na couple na oya. Nous disons que tu es le roi des rois. Amen. Alléluia. On a 41 pour la portugais, M. Sousso et Kozwa. Na 41 à 38. Genèse 41, 38. Tu comprends. Nani oyo, à ça qui était succès financier monana et pas inabat. Genèse 38. Genèse 41, 38. 41, 38. Bible le la biso boy. Mais quand on a la biso, yoka maloba o Bible le la biso. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Pharaon a lobi na basali na ye. trouverons-nous un homme comme celui qui a en lui l'esprit de Dieu? Est-ce que tu connais comment on a moutou moko lokola ye? Tu peux trouver. On doit trouver ce qu'il faut Luka. Alléluia. Est-ce que tu peux trouver moutou lokola ye? O azali na boania, o azali na sagesse ensemble. O azali le monde c'est le ensemble. Est-ce que ça peut la papa moko le lako azo loba? Est-ce que ngai na mwasi na ngai? Tu peux qu'on se discerner que ngai na faveur ensemble. Nani o azali na faveur ya ko gérer. Donc vraiment tout ni va serviteur na ye. Ngai pela na évangile c'est peut-être ko tunana. Nani a la capacité? Depuis papa la chose dit apôtre Ngongo mama. Ko suna na interview ya mama Dina loba non mobile na ngaza na grâce wana. Donc papa soki akanisi kamba sali yango do azala grâce. Amen. Donc il ko loba ke mama a discerna, a comprena. Maman comprend. Non, il y a la faveur wana. Alors Pharaon donc était troublé. Et tant que roi aki mon konzi. Azaki mon konzi maman. Na kati ya mboka Égypte. Azaki mon konzi na kati ya mboka Égypte mais esali troublé. Esali troublé maman. A tout les serviteurs. Est-ce que tu peux trouver mon soso? Est-ce que vous avez la capacité wana? Eh bien il y a Nzambe. Capacité naturelle Nzambe. OK. Donc plus qu'on se remettre pas Nzambe. Puisque bakosala bakokopana que différence moko ezapana yo. Amen. Oh, Joseph mona musala na mboka Égypte depuis kati na prison. Maman. Mais a troublé mutu ya roi. Roi lobi non. Ah mais non, est-ce que mutu biso to ko trouver o azana faveur alobi na portugais. Abi ils disent Pharaon à ses servos. Alobi na ibasali na ye. Achare nous Pharaon comme ouest. Est-ce que mona moto moko lokola oyo Joseph. Habillage spirituel. Oyo azana molimo pe esprit azana. Donc faut ozaka l'esprit ensemble. Kota mola bulu bulu te papa. Donc wapi na yebite. Obala pona ni na yebite. Osala pona ni na yebite. On nzamba lobaka. Kangu ifwena nenga yina kabatane mwana. Momo tiki ochama ivi na retard. Toketa mola na biso wapi? O kama bongo. Et c'est quoi ce que na biso ka? Mais yo linga na okay. Ape ote to na biso ka. Mais comment yo muto zo ke no ka pokeni? Te. Comment ni azo ke ne yo pokeni? Mama sabela ba couple mingi basala ba biloko wana sa. Parce que moi ce que tozo loba omoni ezana ba faut un peu papa toucher en donc il faut y parce que biso tozana ba couple milliers oyo zanango. C'est ça. On compte la million na pona ni. On compte n'importe quel millier. Est-ce que pour bandako? O poto ba français. Poto sambela ka église moko. Non. Poto sala ke sika mo photo comme la millier moko. Que samedi no boya pa na biso, que samedi to boya pa na biso. Non, les a bongo. Non, les a bongo te. Pharaon a tourné, a to continuer na biso na 39. Poto sauter, même sur la 39 et puis ça biso pe temps. To sauter na biso bande ko ko tanga na bino. Oui. Faut ça li solo a bien to tanga na 42. Na 42 Bible lobi, Pharaon ôta son manteau de la main. Son anneau de la main. Donc to tanga na 41 papa. 41 Pharaon dit à Joseph, vois na 40. Na 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Donc il Pharaon à comprendre. Alors il faut maman on va faire. Na éclairer le comment. Na somme na conseil à passer na mutu moko. Nza passer les deux à kuta na mutu za na capacité. Mais ça va ignorer. Na kana libala. Okuta na mwasi to mobala za na capacité. Ignorer. Ozo ne fouler à pied. Donc ozo ça la erreur makasi. Ozo ça rigolo ne ba ke no ngana mobali. Moi ça ko yantenga te. Mais yinde mujana ba capacité. Oye kosala ke libota na yo ekene liboso. Alia una bila ndeko moko ko négliger bato te pour Pharaon et tant que roi. Maman. Donc itangu azu trouve katana ngai na sida
tianasi donc pharaon a comprendre Oui. alobi te mutu azate otanga tuni ba serviteur to moni réponse pesa miteka oui mutu mwa boye azali donc mutu alaki azalaki te mama ya mwasi papa na libala no soke eza yo eza ya mwasi nde boza capable mais siko faut bo discerner eza nani pharaon a discerner yango na 40 alobi papa répéter yango pour oui abi je t'établis sur ma maison alobi tout je sobrani à casa et tout mon peuple à tes ordres. Et pour toi, boka si gouvernera todo meu povo. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Somente o trono eu serei maior que tu. Alléluia. Donc alipeka na kiti wana. Nde msikanga na uzali kolona yu. Meta ngapi na ukita makona ngana se. Kona miata. Dona koyoka o yokolo. Amen. Alors lipota o mobimba. Peuple o mobimbe koyoka o yokolo bana munoko. Alléluia. Donc ce que ça na papa moko comprendre que ya mwasi. Azana capacité wana. Le bano mona nda tiki yo ozwa gérance wana amen na bana na tiki ke bana batuna ka bayoka oyo koloba nde yango bango basala pona comprendre ke na makta idée oyo zanango noto batamar mususu ni bana biso finance na tiko za na santé mususu comme maloba o bible lo biba ko defate ba ko defisa biso to ko palper yango yango na tiki liyo yango amen ya la desh amen. Nazoloba awa, maman le bien mot très important. Donc ça veut dire que ba lukina Égypte, Pharaon a moni mototi. A comprendre que il faut la paix c'est pas Joseph. Et puis ici Joseph, makambo nyonso orienté na yo. Kaka trône na ya kiti et aux alikolo na yo. Donc on négligeait moi vous avez été conjoint, on négligeait moi cité on négligeait bana yote. Pour ba mibali mingi ba négligeait basi. Vous comprenez? Yéza na ba capacité wana te. Aza ba ngana papa, ngana za papa. Oh mais c'est pas ça. Et ça dépend de la capacité. Ils ont dépendre de la sexité. Ils ont dépendre de la agité. Batomi au moins na âge à ce moment tala boania et voilà. Lobaki ya ligo ya mwasi ya moto lobaki pona mutu azala na capacité à mutu azala na capacité à komema libala na ye na santé financière mo malamu. Ils ont dépendre na âge, ils ont dépendre na tanga c'est na mariage. Ils ont dépendre na combo ya famille na bangote. Mais ils ont dépendre na mais eza ini surnaturel. Amen. Eza une capacité surnaturelle ya masiala. Donc eza une capacité surnaturelle mutu wana ko kozana ngolo lengi Joseph akuta makina. Soto tanga 40 papa. Fille de la fille de Dieu masiala ya masiala, fille de Dieu masiala. Amen. Na 42. Na 42 Bible lobi na biso Pharaon ôta son agneau. Babi Pharaon alongoli tiré au sewanel, alongoli de la main, alongoli pète na ye. Et l'a mis à la main de Joseph. Donc c'est une alliance. Donc alongoli abi pona scellé alliance. C'est une alliance. Joseph nani Jonathan longola ki manteau. Allah tisi David. Mais hier soir alongoli pète. Continuez papa. Il a mis à Joseph et revêtit l'habit de la fin de lin et lui mit un colère de l'or. Joseph a longola ki manteau. Tout le monde a Pharaon pas longoli et la maille à lin. N'attends il y a qui va lèvres. Lin à sol les allez à pépite. Ah les a pépite ôté. Pharaon a longoli manteau wana à latisi. Papa osa capable. Il y a cause la carte à banque au PC à moi si parce que on discerner. Il y a moi si osa capable. Il y a cause la carte à banque au PC papa. Aussi papa plutôt que na banque. To mixer combo. To comme conception comme la deux combo. Pour la money osa capable na côté wana. Donc pour tout ça financier, il faut tous accepter. Oui, oui. Donc, on accepter capacité, on a mon pas à papa qui est capable. Oui. Papa, accepter capacité, on n'a pas à moi qui est capable. Amen. Et ça pour un intérêt personnel, mais pour un intérêt mutuel à la portugais. Oui, mais on partage un message. Bon message auquel on l'a pourquoi ils ont même des conséquences sur mon récit financièrement à quatre animaux. Donc ils ont continué sur quoi ils ont la peine puissant pour Nzambe a coordonné que nous soyons puissants. Nzambe a coordonné que biso na kata ba couple. Donc mon couple est puissant. Financièrement vous avez béni et pour vous avez la réussite maman. Vous avez la réussite. Et vous avez la couple à côté fois de fâté. Et à côté fils. Il y a côté fils. Oui, mais tant où Pharaon a l'ongoli a protection mon collègue qui me continue et sa protection il y a passé déjà par Joseph alors papa tant yo longoli manteau o isa ba carte ya banque o isa parole toujours
protéger ya mwasi na famille na ye na famille na yo parce que vous avez la même complicité. Donc esika o Pharaon na Joseph bazaki na bakuma na même complicité. Esengeli ayoka o Joseph alingaka akoloba na ye mpona avancement ya mboka. Amen. Vous comprenez pas? Donc ça veut dire qu'il a dans couple maman, bato wana mibale bakosala effort pour pas réussir financièrement. Avancement ya couple na bango. Siko mokosala bozoluka succès avancement ya couple no mpona ni mpona lobby. Lobby yango siko ezali eza bana na biso. Oh gloire à Jésus. Donc tozoluka succès ya couple wana. Tozoluka succès financier ya couple na biso mpona nini? Mpona lobby université ya mwana na ngai. Mpona lobby université ya bana na ngai. Mpona lobby ba classe misala ya bana na ngai. Donc toza capable ya kofuta yango. Mama ngaza okalisa ke bazoluka couple ezala succès la finance faut que basoma ba Yoshi ba Yamamoto ba ozala na idée que couple nous a na succès ya finance po okendaka kosomba ba Yoshi na Yamamoto oyo eza bien bakabelo eza bien tant tolata ka boya mwasi na sepelaka soko lati yango mais siko fota la bénéfice nini. Alléluia. Na makambo wana oyo ezosala po mona ki couple wana esala ki bango chaque batumbaka chaque samedi bakenda na terrain bazotumba na occasion eloko te po toza na poto toza na Afrique toza na vie ya bien et puis bakela basape vraiment et puis musu na ndako baza na babiloko bakoki kotumbela mais te biso tosombaka mpona koki kozwa sola milinga wana donc aloué bato basala misala oyo basalaka yango mpo nini baza na bozwi mais baza na incapacité. Okay. Donc bayebi ko gérer te siko bazo vivre par influence ya baninga. Okay. Mais awa Pharaon atalisaki Joseph atalisaki Pharaon. Omoni makambo ndenge eza boye. Encore 7 ans mboka ekolela. Omoni papa ya mwasi balo yenge oyo ezosala biso. Lelo totubi mpo bango bato. Lelo na sombi Yoshi po ya sombaki Versace. Lelo na sombi soki nini bakombo Samiyeki. Okoko continue kotaka bakombo. Po ya sombaki yanga na sombi. Bénéfice na mwe. Lelo kosoma on a 1000. Mais lobi ta ulinza kesa la personne ngote kote ka on a 10. 10 euros. Okoteka ngombo mutu alingo peso sala za. Mama batakanda baza proposer na 5 euros na Weston. Yo na chose ka mbongo sani. Oui bien. Nyonso eza bien mais nyonso eza nango utile. Non. Nyonso eza bien mais nyonso eza utilité. Comment ça la tête thème na biso ali comment avoir les réussites financières dans les mariages. Amen. Eza important makasi. Maman tu belo comment important awa eza question ya acheter, eza pas question ya sexe pour ça mwana mobali, mais eza question pe ya famille te pour se doit pas mbongo tza na non. Mais la question ya capacité. Moto a la capacité à gérer. Amen. Amen. Mutongo siko yewana Joseph a comprendre. Alisi Pharaon bi papa. Ozalo mokonzi. Mais après 7 ans, au monde makambo. Donc mboka ekokoma donc ba kozala. OK. Parce que mboka okikokota. Biloka kolie kozala te ma ekozala te. Mais moto so ebaki mo tele ka Pharaon comprendre ngai mayela boye tant que roi. Yo mwana musala. Oza kutu soki combien na famille biso misusu to bota mebele ko ba pasi po botanga parce que tangi mwana bakati mutu musu mais siko tala Joseph ba bota mai combien ebele 12 mais siko na kati wana donc azoki ne grâce ya kotanga minte mais azoloba na roi abi ke après 7 ans makambo ko sala maboye ya moi si ko négliger papa ko négliger ya moi cité pour atanga mingi te non pour la grâce surnaturelle c'est ça ozala obi ke sala mutu musu apesi yo ka conseil alakisi yo ka ke musu osomi nguba okalingi ndambu ya mbesu musu otie na mai okalingi tango koteka donc azala faveur wana mama obi ezala papa mon sepsanga asimba 75 000 euros. Mais le roi a 5 euros aussi, mamoté. De rien touché que moi, je vais conseiller financier. Donc, à Tanga, à Zobo, Yebi, même Yabounzambe, on a photo à Kendebo. Mais ça, nous sommes ça. Actuellement, nous sommes 5 fou dans ma table. Auquel on a loué, na Lunda, maman, deuxième tour, on sommes à 705. Mutu suma msomo ni matungulu ndo sima na moyo ba ai okay naona ngola container okondela point comme sei mais asane commerce c'est ça tu comprends nini point bika tu moni matungulu wana soma ina na point wana après 3 jours et comment disait c'est ça ce qu'on y a na conteneur et kobeba tango yoke lobit non skala ke fonga conteneur ou bien na pesa na te ka monda munda au moins ko récupérer mbo ba ningo ba kendeki ba bengi yo ba pesa sango ya biswawa donc pour les autres engagés combien mon coach a gagné $30,000 donc il y a la batu bazana faveur wana tu ko exemple la batu o bazana
faveur ya distriction. Ok. Siko sa yo o comprendre o koti kasi neti asomaki Yoshi lobi. Asombi nini Yoshi ya mamoto. Yoshi ya mamoto. Asombi sensasi. Asombi biso basi kuna akesomba koto piqué asombi super asombi soki java omoni ba church asombi jime westo asiko yo pe olobi olanda donc iloko moko omona ezosala nango yo absence te. C'est ça, nalingi te ba couple tozala bato ya kolanda mais tosala makambo avec un objectif oyo bana na biso à la longue na future bakobénéficie na yango pe mama po mwana nga westo na kobénéficie na likambo nini yango ifo sala étude ya milieu yo ozali. Amen. Obiki na milieu oyo nga naza est-ce que naza bénéficier na nini nini nga nazokozwa na milieu oyo mpe nini nga nazokoapporte na milieu oyo ntango nazoba likama milieu tofongolaka na 2 Rois 5 mpo miniti na biso ezokende ntango nazoba likama milieu tozofongola na 2 Rois 5 2 Rois chapitre 5 2 Rois chapitre 5 omonake mpona nini nga naza na milieu oyo bandeko oyo bozala na biso bocontinue kopartage massivement po ete couple moko ekozala quelque part baza na problème ya finance kutu mabala mosusu ezokufa mpona finance mama ezokufa ebele donc tozolobela lolenge na succès na finance na yo et puis ntango libala na bino ezwi succès financière siko bozoyeba succès yango eza ya yebi eza yanga mais biso toyei kolobela bato mibale basanga bakomi mutu mo mpa na donc ntango évangéliste aza na mbongo ebele eza ya ye te eza yanga te mais eza ya biso ntango ngai naza na mbongo ebele eza ya ngai te ya libota na ngai te mais eza ya ngai na mobali na ngai donc eza ya biso oyebi ke po bozala na succès financière po bosana gauche droite botala nano na kati na bino alors botamboli nde ntango opusa makoli gauche droite esika nini eza priorité mpo tosunga na minute oyo nde tokomonake tozala na succès financière na posa te nazolobotali priorité kote ezali ntango totie makolo na biso liboso tomoni ke tozokoavance so totala na gauche droite esika nini oyo eza na priorité na minute wana oyo ezosenga nakopesa nanga 100 mais ntango mosusu baza na bango na 50 mais sikoyo tootala esika nini eza na priorité ntango mosusu maladi eza wima ntango mosusu bakangi kuna tika topesa bon ntango mosusu makambo nyonso eza bien mais tika topesa mpo baza ya biso eza bongo mais déjà bozotala biso toza na succès financier donc ntanga na longoli seke toza complice na papa odérange nango te sikoyo tozotala milieu wana ya baversasi ya bayoshi ya banini wi eza bien po toza na mokili fo tolata mais fo naluka eloko oyo ezosala nga absence oyo ezoderange nga na minute wana aza nango te. C'est ça. Po le risque na vie ya mutu ezaka mutu olasala le priorité olasala makambo eza priorité mais osala babiloko eza nango ozali mutu moko azozonga nsima oyo ezala makambo fosala eza priorité ozala na mama ezali mutu moko ala besoin tonga ndako me na minute wana azozwa basi ya ndumba azozwa basi ya mabala bambongo nyonso osala na makambo wana. Donc ça veut dire que eza utilité yango tolobaki discipline corporelle tolobaki yango awa de temps tobandaki tobemoi na finance po bozala na succès na finance na bino fo banzoto na bino bokanga yango donc bozala na discipline corporelle amen surtout ya mwasi nalobaki na biso basi donc yo kutu ya mwasi ozala ntina te ke okanga nzoto na yo na libanda mpona discipline corporelle mpona finance non oyebi ke oza mwasi ozala na mobali moko donc banda yo bala ondima okomi fiancé obali okoti na ndako donc okotala gauche droite te mais kanisa olongoli soutien otikali na mabele polele okelongola soki pantalon bien liputa mutu bokute na balabala mutu aza mobali na yo te oyo azobenga makangu oke osangisi nzoto mais ezosala ta kele te ke yo epuis azwi basalite na atiki kati na nzoto na yo ezosala nkele te tozotransporte kufa kati na ndako alors discipline corporelle mpona finance na boya nkutu na biso bana basi donc biso eza déjà bongo nde nzambe asalela donc ntango na comprendre ke ngai naza mari donc nzoto nanga eza mpona mobali nanga amen na comprendre ke naza fiancé tokolobela bafiançai donc nzoto nanga eza mpona mobali nanga mikolo ya kobalanga alors nga oyo naza marie jamais nzoto nanga motu mosu akoki komona yango loba docteur maladie papa oyo mpo oza marie oyebi ke donc maladie eza et puis kotromperie eza mabe amen donc nalingi mwasi na nga mpona alibela moko yesu akokambola biso siko mpona nini discipline nzoto na yo te oyebi basi oyo bazolinga yo mpo oza na bonne santé mpo bazomona yo na mbongo makasi okende mosala ezali mais soki badetete oka na maladi moko no ya mwasi na ndako akosupporte mais ye na libanda banazala posa
Tina. Naki na posa lo posa ki mon la moko au démarrer nazaki na posa lo posa ki na makasa oke musala nazaki na posa lo posa ko soutenir nga libota nanga mais na minute ba déclarer que okoyi ko sala te ba déclarer que za maladie ba déclarer que on a mboka on posa misala en tout cas nga na yo esili amen siko tala ningo baby sifi na yo tala ningo o détruire mbongo na bino bolinga bo bomba pona lobby autobi ke za bana amen même bana na ba bota mite bible lobi pa ni mystère ba kozate do ba kobotama alors comme na ba bota mite bozo bomba pour lobby bana ta ba koya bazana esengo amen amen donc tokuzongi muke mbongo ya bana na poto eza ya ba mama te donc pona za la bien na libala nanga eza ba beza ya bana ba uti pa na ngai na papa alors to bomba mbongo wana pona bana na biso ekosunga biso mingi kosomba bakaye balivre ekofuta bamakambo mosusu biso mpe oyo tozosala tokobakisa mpo nini oboti bana oka leta bokola yo bana jamais batemiseka bango bekolo oka leta batinda bango epuis okozoke mwana olobilo mwana nga otema na Cambridge abotama na Oxford po ete namoni mwana nga azaka nga mona kofika mbongo na mama oyebi ke mabala yango tozolobela ke succès dans les mariages eza vraiment important ezala posé mabala mingi ekufa le plus pire to vivant histoire moko na Irlande esalama na Cork mama mobali azwa mwana tie na four o batumbaka biloko kolia mpona kowenda mbongo ya bana comment expliquer oyo mama ozoloba te eza yo eza ngaba komi ye mutu akotisa mbongo na ndako malamu akende quel niveau nani azwi perte biso tozwi perte quel niveau mbongo ya bana eza mpona biso na papa to gérer lobi tokoka kosunga bana wana alléluia soki kana oyo leta azopesa te biso mpo totravaille totya na kati mpo tosunga bana wana alors tolongola ideke ya mwasi mbongo wana eza mpona nga majoli na famille na ngai non nabotei bana na famille na ngai epuis soki nazwi grâce ozala na esika oyo naza eza mpo mobali abala nga amemi nga esika wana donc adeplace alongoli nga bible elobi ke basangani bakomi mutu moko abi mwasi akokite mobali akokita alo nga nakita na ngai oyo eza papa na ngai pindi na mama na ngai nzumba nakitaki nde évangéliste mako abali nga memi ngai epai oyo tokutani alors nzambe apamboli biso toboti bana wana naboti bango na bandeko na ngai te alors mbongo bazofuta bana wana eza mbongo na ngai te na bandeko na nga mais eza mbongo ya biso na mobali mpo tokoka kogere bana wana bien nayebi te yango nalobi te ke osunga famille te mais nalobi ke mbongo wana eza mpona yo te na famille tokosunga famille ta telema toza na complicité na papa esika 10 ekotaki tokolongola tosunga kuna papa koyeba yango mpe fa yeba alléluia sikoyo toke kote millier tolobaki ke okomprendre millier wana ozobénéficie nini tolobaki na 2 mois papa kootanga verset banda na 13 tobana verset 13 na 3 na verset 3 Bible lobi 2 Rois chapitre 5 verset 3 et elle dit à sa maîtresse ezalaki eza lisolo ya Naman bazalaki na mwana mosala na kati ya ndako alors na 3 awa mwana mosala wana alobi na maîtresse oyo aza mwasi ya Naman alors si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie le prophète le guérirait de sa lèpre alobi soki mobali na yo oyo aza maître na nga patron na nga azalaki na mboka na ngai na Samarie yango tozoloba sekele libala chrétienne donc alobi na mboka na nga mboka oyo bayebi nzambe esika oyo nzambe aza seigneur alobi soki mobali na yo azalaki na mboka wana mosali na nzambe oyo nga nayebi yango basali na nzambe papa na ngai apôtre dani mongongo evangeliste mako basali na nzambe oza na evangeliste Gershom vraimen nzambe apambola yo bolinga bato baqualifie bino na oyo nzambe atia kati na bino amen ozongela phrase wana mama bolinga biso comme bandimi bato baqualifie bino na oyo nzambe atia kati na bino amen boke na précipitation te na imitation te Élisée selon nga seka ayebaki nete ke mwana wana ayebaki mwana wana ayebaki Élisée na ngai nazoteke na ndimi te ke Élisée ayebaki mwana wana mais mwana wana ayebaki Élisée lokola nga nayebi évangéliste Gershom mais évangéliste Gershom na namona ngai mais nga nayebi mpo naza na témoignage naza mpe na témoignage nayebi mpo na bomoi na nga amen alors sikoyo eza yango kozala na bible ya monene te eza koloba français te anglais te chiluba o portugais malamu yango wana ezaki mosali na nzambe non mais baidentifiaki lolongi mosa sunamiti aidentifiaki et puis même elisa oyo mosa sunamiti aidentifiaki même Élisée oui
moto yeye pe mwana oyo identifié yaki. omoni eza faveur. Amen. Donc Moses tsunami ta identifié yaki Élysée. Alors bino bato balekaka na bango. Mais cette fois-ci, non ya za différent. Nalingi identifier moto moko oyo ko permettre mema oli boso. Nzamba fongola bikuke na couple moko bolongo ko sanga na ba couple etamla ninga désordre. Alors il faut faire ma couple oyo ko sunga bino pour récupérer respect au bo perdaki. Na la capable na bien te Nzambe aza capable ya construire ya ko pesa bomo et pas bomo ezalaki lisusuti. Mwana oyo ayebisi abi eza musana Nzambe moko. Non papa na ngali ngozala na kati basana Nzambe oyo bato bazoko detete. Bazwa non yaza musana Nzambe. Mon poko na. Te atala tine sapatu esali ndeti mais aza musana Nzambe. Ata chanjara ne ba veste. Non aza musana Nzambe ngai donc Nzambe a révélé ngati aza musana. Alléluia. Papa komi tumusaba soko na niveau wana non Nzambe bakisa lisu. Alléluia. Évangile faut ko luka ko na niveau wana. Donc lobi te batu batala bitesa. Ye wana tangu fwe. Et pourtant, on continue à vivre la musique. Pour la ligne, il y a ça différent. Il y a ça différent. Vous avez l'obéna, il y a apôtre d'Ani, Mungongo. Donc, il y a qui va identifier yo na ba capacité wana. Tant batte ba non, ça moi muté. Est-ce que ça y est? Non, ça vraiment y a apôtre en maison là. Quand il ça va battu que là ba 3 ans ngana bosala na Nzambe. Ngani na Nzambe na moté. Le va témoigner pour toi. Tata na ba fali ba bi non, ça y était. Mais ba wana ba bité ça. Apôtre no bozolo pona nini habité butaka bandengi na ye do banda koti nenga zoloba nenga latini mo na evangeli na ye habité ça vraiment ye. Amen. Amen. Mwana o alobi soki ezaki na mboka na Samarie mobali na yo akobika 14e sous pour attendre papa. Ah oui, verset 14. Tout ça na 2 Rois 5 verset 14. Il descendait alors, il se projeta 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair de redevint comme la chair de l'enfant qui le fit pire. Donc il t'a identifié yo. C'est que osana capacité wana. Donc osana El Shaddai na ngoma. El Shaddai nzamba toute possibilité, toute capacité. Amen. Alors tant mwana ana identifié qui Élysée a pesi maloba na pa mwasi ya Naman. Moi si Naman ayebisi Naman asaleli yango akei kuna et tant que mosala Nzambe mwana azaki na révélation vraie kaza mosala Nzambe. Amen. Tant mosala Nzambe alobi maloba Naman atosi donc maloba loboko na Nzambe et s'accomplit na bomo ya Naman na nzela mosala. Au moins misala ko eza bato bazala ba capacité za ba défense. Donc Élisée a la capacité wana. Et rien n'empêche dans le que Élisée a qui porter la Yesu. Mais lui osa porter la Yesu, osa capable. Il y a qu'on remettre le problème, il y a couple là, il y a la poser et que le malamu pour être les institutions les plus anciennes de la Bible. C'est que ça dépend de la millier. Naman awa azwaki ngolu ya lea ciment. Pourquoi? Parce que millier au bango na kati ya ndako na bango. Mutu azalaki na kati ya millier na bango. Azalaki porter ya Nzambe. Azalaki porter ya révélation. Ayebisi bango abi omona problème oyo ngana yebi mutu. Donc mwana wana ya musala on néglige mutu te. Mwana wana azalaki ya musala. Mais azalaki na capacité ya ko aider. Ya mutu bi mutu azana ye na capacité à gérer finance mais azana capacité à aider yo otia pas OK le liboso na finance na yo avec le lisolo na mboka na biso so sombi car moko a okete ka ona ngola abi kuna tango teka na ozonga osomi 3 car amen mais ye azana ye na mbongo wana mais a aider yo na azana ba idée ya mwana fuko na kabingi couple na ngai ezala orienté par exemple divinement vers un couple aussi pas ça poser et puis nzama kuta ntuna bato na moment exact. Na moment exact donc Naman azaki na problème oyo selonga mbongo sila kipo babike azaki na mbongo et quoi qu'il n'est pas chef na ya bana ko traitement mais solution ezalaki te alors na moment exact mwana na alobi maloba Naman atie pas akei maloba na se décracher. Amen. Mais ngalo beloko moko ha moto nyonso azona ngai abondela kapa ya Nzambe tia bato oyo bazala ba capacité oyo nga nazala moto. Pourtant on a okuta na bango. Alors vinanga est déclenché. Maman okuta na kana bakatane. Et puis batonga bakuta na moment exact. Mwana bayo okuta no kuma ba 70 ans. Parce obimelezana kina fili wana dible. Mumo yimto kuna bandako kuma na suki na 100,000. Sikoyo na 70 ans maman même otozu vo jipa sika. Miku ase lembi. Ozoko za mutu ka yo tshaka ekomono ya. Ekomono. Donc ça veut dire
Tango ozala bolenge, luka elongi na Nzambe. Nzambe akuta ntuna bato Na yo. bato Bakomema yo na moment exact pour au récit. Okuta na kana bato na bawate papa so na zaki na ngoba ngina sungi yo. Omuntu ozopesa nga retard. Ozopesa nga retard. Tu ozo expliquer nga. Papa, même na ba voyage na yo. Bondela ka Nzambe, ke Nzambe. Kiti onga na kovala na pele na nga. Directeur la banque azala wana. Un homme loin de Dieu azala wana. Pour que bato wana et vous allez rencontrer exact. Et pas yo ko commenter. Ya cho carte na nga yango. Bombe nga nga. Et puis au vandi na milliers à bateau. Donc on a complexité. Alléluia. Quand ça complexe, on est complexe. Et ça là que un succès financier est un échec. Complexe. Amen. On dit Joseph soit qui complexé devant Pharaon. Alima qui même à cause de la révélation en d'autres. Complexe c'est ça ma belle. Il y a moi si papa complexe c'est ça ma belle. Même la mine la bilobi batmusu ba seda mabala pour la complexe. Donc muninga mo wa koti mo akomi komita la zo banga banga. Akomi bisa mo sika kensa la fufu. On met tout fufu siko. Kala pe ba ko ça la fufu de ba. Oh, mon ami mo komio na keso makwanga. Mbula izobeta to lia fufu. Ona kola na kaka donc complexe. Donc on que muto ko tala ye. Aita muyo kei bazu ya moi. Velia mutaya ki siko taela se. Do yo zo tala te ko tala tai na ote. Ko tala famille utate tala ke ya moi ça ça. Refuser complexe na vie na yo. Refuser. Yo no ba bino za trop complexé. Et ça va tout la kefet na moi c'est moi c'est ngazo na nanda. Oni do milia kuti akumi ko banga ba mo kaneti ya bongite. Non c'est pas la kamengo ça. O mi so bito metani. O talo bino nga joli na kitoko. Même ina zo pe lobi ke nga na bike pu na kitoko. Donc ata évangéliste so yamba basi, bazo ya ba sujet. Oui, ça mo sala ne fa yamba bango. Mais nga na cause complexité devant ya moi si que non. Donc yo ça la sir parce que nzamba sala na image na ye. Alléluia. Mais trop complexe c'est un kabaki mobali. Maman a dit ça au début Kadia. Donc complexe c'est ça ma maman Elena. Complexe c'est maman, vous souvenez le comment bien. Demandez maman on a fait 0 Moi ya kotika kabi maman ngazo. Mais c'est comme moi si kuna solo na balinga donc akumida na complexe. Moi je bilamba la mais on t'a pona ki amu. C'est ça. Tout le monde ça pona la ki ngaba pona na mama beni mais yo moko pona ki. Mais c'est quand on moni balinga mama. C'est complexe c'est quoi ça va sola pour ça obligé moi ça va dire mon. C'est quoi et ça la secret financier et comment na échec qui pona nini pour akomi complexe asono ba kiti na buna ye. Mais tant aketa la balinga amoni mususu akombo esko ya yeta balinga ba ina ndaku akomi soni. L'homme fois que kosomba donc complexe et ça là yo ont dépensé pour rien. OK. Et ça là ont dépensé sans que on a posé et voilà. Donc le comment on somba et ça n'a pas prioritaire vie. Mon somba on a complexe. Donc complexe c'est le rama bien maman. Complexe yango babaka complexe infériorité. Yo somona supériorité. Maman ça va donc t'es de tout cas. Complexe si jamais cause il y a supériorité. Donc t'es de tout cas. Et ça la il y a infériorité. Donc yo monika botu mo so banga banga. Na sala bilo maki mais yo za papa ba ina ndaku yango sinta osala. Yo zo banga banga. Ozo tema. Après ça que la cuisine ça la bio au lieu pour complexe l'équipe. Complexe l'équipe mo ko tema ko lo ba même so ko iba banzi mo mo za assaste. Babi non, vanda na papa. Donc tu vois awa les recettes financiers na kati ya foyer. Donc ba tu me parler d'abord maman le ba on est bandeli. Pe na zo zongela yango. Pour vous la réussite financière à Libana Nabino, c'est ça dépend de sexe, c'est ça dépend de agité, c'est ça dépend de pécoloté, c'est ça dépend de mouton à la capacité. Il y a moi aussi à l'objet avec complexe et si il s'akamakasi et qui t'akamakasi. Ah moi je ma casse mais yo yele ko ba na Congo. Ni tu yo yele. Donc ne ba to beti ka porte tellement quand de ba ko a komika to sa nguba. Tout ça, on va faire un groupe à Tiba et Kamobo. Et comme quand on a ça, si bon moto yo ça Tiba. Au moment où on inscrit mes arrêtés na poto tout ça moment hiver. Maman oui que vous allez en voyager. Oh, na on va bien ya ngabi. Na bien nga su ya le robo. Na jala simate te mo su ya pembe. Mais problème nini? Azo ngai ba biyo na passeport il a ngi papa. Mo su panga pour passeport il a ngi. Donc yaya ngazo kama. Donc c'est complexe c'est lo kwa mabe. Benga bila mwana nga yaka. Pour ni mwana muke par rapport à ye. Mais yaya. Non,
faut pas que ça trop complexé au kabalibala na yo au kaba succès na yo au kaba même ça secret intimité na yo au kabi yango au dévoiler yango parce que ça trop complexé alors tant yo au dévoiler secret intimité na yo yebaka ke libala na yo et la fragilité oyo bakoki kozwa moko kati na bino amen donc bokotisi ekombo ekoki kota na couple na bino à partir ya complexe. Yo za complexé pa bande ko mibali ba comprendre dango ba kolinga ba déranger ya mwasi ya mwasi za complexé pa ba ya mwasi mususu ba kolinga ba déranger mobali na yo amen mama lobaka eloko moko pour lancer la clôture to tient à 1 minute to za na 4 minutes ya prière pour akobonda pour bande so plutôt silesa elo na ngina loba pona tozala na succès financier ya solo faut tozala na bolingo ya solo amour verdadero bolingo ya solo procurer intérêt mutuel koluka oyo ezali ba intérêt mutuel discipline corporelle discipline ya nzoto et puis ko accepter capacité oyo découvrir par conjoint bien conjointe na yo kodeke ko ndima ba capacité oyo mwasi naza na ngoto mobali naza na ngo et ko sala ke tozala na succès financier. Merci. Ben, amen. Nzambe apambola bino. Nzambe apambola. To bondeli mama pour la couple oyo ezali na difficulté ya kozala koluka oza bénéfice moko commun ya bato mibale ba yoka na pe Nzambe sopela bango eza capacité blo on ya suka to bonda pour la tia yango Nzambe a transmettre yango na bomo na bato. To bondeli ba couple. Nzambe na pusa ni epa na yo nkolo yawe na zolo bete couple moko oyo ezanga ki capacité Nzambe yawe moko na moko ba ko d'activité pe ko valoriser capacité ezali pa moninga te na bondeli epa na yo Nzambe tikete nkolo na journal lelo na butu na le Saint-Esprit. Continue à faire ton travail. Il y a un couple afin que Seigneur, la capacité financière pour être couple oyo, na niveau de finance et de la réputer et que les mosika pour Nzamba même coordonné et que tous à la puissance na couple la mission. Nzamba na bien encore merci. Ticket un colo succès financier et la couple nous sur la division. Matéa oyo Nzamba moto nous sur la diango, azo tango ya ko partager pelo boko na yo et sembolama. Faveur na emonisama chaîne oyo DM5 Nzambe ya l'homme de Dieu papa na biso mongongo Dani mongongo na mama na biso Dina Kikala Nzambe kamwisa bango Nzambe leka entendement na bango nkolo sala est que chaîne oyo percé tous les continents et ça la visible Seigneur Yahweh tika loboko na esembolama kumba Nzambe pe pambolama na kombo kitoko na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Tolobi merci, tozali présent à biso couple évangéliste Makou, Tangu Ifwene, na mwasi na ngai Mama Jolie ya mwasi. Tolobi la toujours sur le couple. Tozali na page na biso ya YouTube. Soko beti Tangu Ifwene. Okomona mateya nyonso ezakuna. Alors tozape na ONG oyo eza lancé déjà. Mikolo boya bokomona yango. Na ba page na biso nyonso wana Nzamba sa bino balamu ba oyo balandaka ngai na Radio Boss na Nazali lundi à vendredi 13h à 14h ya Irlande na Radio Boss lundi à vendredi Nzambe apambola moto moko Nzambe asala bino bolamu ebele ko bima na ligne tepo eza na enseignement pasteur na biso John Edikai akoleka vraiment il parle bien maman tozala kosala ngo biso nyonso toza kozela tolanda Bible obi konzimeyaka na koyoka ezali lobana Nzambe tozoko continue koyoka na nzela ya pasteur Johnny Edikai tozala wana biso nyonso Nzambe apambola moko na moko. Merci, bye bye. Gloire Seigneur. Emmanuel Emmanuel Mosilisi bapaso, mosilisi kufa ya batwe. Ema, ya Yeswe nangai. Nachayo na poshe ya motema, ipai biso na zotambola na yo. Oza Nzambe ya banzela nangai, nzela nyonso, gase na yo, nazase na yo. Oza yanga. Ya ema makanisi nanga nyonso bongo nanga ekoma seyo kotika nga te na beba kobwaka nga te na bengwe ya ema Emmanuel ya
Yayema emananga Nachame kati ya motema nanga Bipai biso nazotambola na yo Yone zamba banzelanga yo Zela nyonso nazotambola na yo Sayo motema pasyo Kotikanga te na beba Na beba emananga Yayemananga emananga Yayema emananga Yayema ya motema Ya motema Yayema ya mabaso Yayema 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 ya motema Yayema wenyo Yayema Semora loboko Yayema Tosange ni sumina yo Oh Yayema Ozanzambe na toto batwa masumu Komikisa basumu Yayema Emaranga Kabutu ozali molongisi Abaeba On l'appellera Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth qui est parmi nous Mawa mingi esalaka ngayo Tango namonaki kulusu kolona Yonganga kine kulusu Tout est accompli pour nanga Okisama po Yonganga kine kulusu Tata olimbisa bango Mame Yonganga kine kulusu Tata elimbisa bango Yonganga kine kulusu Tata tout est accompli Okisami accompli Polanga Melesi mingi Yayema Atondi mingi kolo Nazotonda yo Yayema Melesi mingi tongwama Yayema Yayema Elombe nanga yo Ozanzambe Natoka batwa masumu Komikisa basumu Kiyema Ozali molongisi Abaeba Bajeno nyonso esiye bebanga Esiye polanga Nelusizila Mangenge ebinga Kapese kutukolo bake Nyoso pona koluka yoe Yayema emananga Yayema Ema ya motema Monisa loboko Yayema Moso yanga Yayema Motema nanga Wapi okolo nanga Moya miso nyonso esilanga Ata na lelio ekobima te Enga yo nakoma kolela yo nde na kati Moya miso nyonso esilanga ye komona ekulusu na yo Bakila matangaki ponanga Yesu nanga komona Golugota Emmanuel Emaranangai Mosilisi bapaso Mosilisi kufa ya batwe Ema Osanyoso ya moto ya Yesu Papa ngai Bandeli ya mokili Seigneur Suka ya makambo kakayo Kaso sange bandeli pe suka Ozali nzambe abongi na lokumu Mosumbi na kokama Mokozi monene zana bomoi Ozali oyo asimbi bomoi na ngai
bipa na che motema bipa imiso na ngeza kotala ozali likonzi ya bomo ya basatu ekimelo nanga ozali nzela bipa ina kotambolaka papa yozali malamu mingi pona ngai lisekwa ya baye bakenda na elika ya kosekwa kolo yozali nyonso ya motuya mopateli nanga bipai na kota motema na ngai ozali oyo asimbi bomoi na ngai lilamba ya bomoi bipai na fandisa elika papa yozali malamu mingi pona ngai lisekwa ya baye bakenda na elika ya kosekwa yosimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala yosimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala oza kosala na bomo na ngai oza kosala na bomo ya dina maloba na yo ezalaka we amen maloba na yo ezalaka we pe ameno papa yakala sambo ya ngai mwana wananga na kolela pizole na miso yokamela kolela na ngai mwana na haleluya solelo aye na haleluya solelo natali na mokili masumu ndelekie mabe komi malamu nde mabe moto nyonso na mokili aluka setere na ye mpona nini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapie nga na lele aye na haleluya solelo tolingana zamba sengi toyokana bonga bamokili bayeba tozali ya nzambe zamba sengi tolingana zamba sengi toyokana bonga bamokili bayeba tozalaka ya nzambe ya nzambe